J'avais interdit bandi bateka les longs ya nzela temps bayaka bandi mia batatibala bayaka ata 50 personnes ata 100 merci bango bozana nzela te parce que d'ici là kamie koya éragé avant décembre nous sommes toteka kuna invité kotana kati pour teka kaka kozwa kaka même quelque chose donc ania kolo akamba va batela moko na moko amen libota na tata amen baponami na yawe komo na nga Sœur Valence na uti na église Matadibala 1 naza mokambi ba jeune na ye ko kumisa nzambe na oyo asalela nga jour à mardi na lamuki na tongo na ye nazwa transport na ningaki etala sœur na biso moko abotaki natikele mu Ezaïe azaki nango posa asengaki ngango vers ba 6h nazwi pe transport na mati mena oki mungongo mo ya muke ebisinga ke kito somba mikate mais mungongo wana ezalaki dérange mais nazali kutata na pecha olia mikate te tozalaki na taxi 3 personnes na sima malgré chauffeur amimatelaki te azalaki mutu moko abakisama na isi papa na nga nazali na kati lekisa nga nasomba na mikate papa na lobi bino bana basi so bomati na transport bolingaka ko déranger bato nga papa nazoka bien te na oke sommet so nasomba mikate ko kitaka na kitaki na tieka un pas deux pas na komi ku place ba oteka mikate te bene wana euti likolo nzoka nde chauffeur akitaki na ye eza na charge ya mabanga esili frais e ko ramasser batu mituka kaka mutuka tozalaki wana bene ye tuti ebeti pa mutuka nyonso efinami batu bazalaki na kati tozalaki 3 personnes ana sauf ngane na mibimelaki papa na akufi si place mama na akufi si place bibembe kutu koloba te na entrée ya kampe me wana mwana moka andoteka kwanga ya muke mwana 13 ans michope bimi si place bene wana ye juste ti na maison ya sœur na biso moko pe koma ekutu te nkola tie kaka barrière ekomaki te bandeko ezalaki vraiment somo si lelo na okoka te ata pesa kolia eza te me nzamba abikisi ngai nzamba liloba azosalela biso jour au jour merci na prophète Konde Paul Dominique papa ozobatela biso butu lokola moi eza pe mbala liboso te ba témoignage eza tellement kebele obikisa biso na bambula batu bakufa bakaki wana ebetaki tobimasa esof tozalaki pe wana nakenda lufu nakuta na bambiskade bakrimina babimela biso na nzela obikisa biso papa en tout cas sayo eloko nasengi ka ba merci longue vie vraiment kola baiselo lisusu o ezangi en tout cas to continuer ka kosala misala bolingo na église ngandeko na bino nalambela basali nalembaka te nasala misala kokamba kolendisa bandeko soki bakimi en tout cas nkolo soki otambola na kobanga nzambe po osala misala bolingo nzambe akobundela yo bandeko tosala misala toujours ya bolingo tolinga l'homme de Dieu tosunga basali po yango nde eza assurance na biso yango napesi toujours merci na nzambe merci na église liloba na nzambe merci na prophète Konde Paul Dominique na oyo azosalela biso jour au jour amen